Erwan Ikote Tati Ghana aussi à Sasa Papi Okito Docteur Simba Luzaya Diona Luanda Charlie Doudou Kibinda Dede Bakou Bishuka Bamba Mike Bakema Idesheni Kabeya Jisekanu Jessica Solomon Mifi Abia Kutche Miel Raf Ngindou Le pétrolier Laurent Sokoko Enos Docteur Jeff Njadi, les Teta, don de Dieu. Otamboli mingi, obebisi bambongo mingi, okeba nzela mingi, mais conseil na kopesa o mama. En tout cas na centre ya papa Afonso landa traitement na yo tina suka ba mama kokata te Yaka na centre tradition na yo. Yango na lubini yo. Yuka malari ya zo saliseko yo. Obesidade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo nazaki na nya munene. Tokangi na hôpital belé, nazaki solution te. Mais de papa Fonso, na suis traitement bien et si les papa Fonso, yende mutasima solo. Izande likambo likasa. Na centre traditionnel, naturel, papa Afonso. 3 ans na libala nanga, soki nazwi mibimangaka. Tant tokutana papa Alphonse, tosangana na mobali nanga, nazwi traitement ndenge longo bani, nazwi zemi na 2011 na boti mwana nanga yeyo. Mwana nanga aza na 3 ans. Centre traditionnel, natural, docteur Afonso. Teko, soki po bungi, benga na ba numéro zana. Benga de koto la solo numéro na yemo comme yambaka birote yemo kwa yambaka pour yebi maladie pe yebi. Salut, bonjour partout dans le monde entier, Batutu Balingakatina la chaîne marre de la presse. Salut Nabino Tuba Fananga, merci na bapel Nabino. Ba remarque Nabino et surtout ba soutien na bossa la sala bien ma castara Sambino ma plan Sabino dans la tête. Derrière la caméra, je vois celui qu'on appelle Cédric Sediba caméraman mon VIP caméraman moi la soin taïbo toujours Cédric Sediba et pourquoi pas à mon boss mon président Mutafutanga chaque fin de mois c'est lui qu'on appelle Rafa Ngindou le gars est mobile Ngindou ngazama kas Nabino Rafa Ngindou salutation à toi. Oh vraiment vous êtes tellement nombreux, vous êtes tellement ébélés. Je pense aussi celui qu'on appelle Rodrigue Massamba vraiment la salutation à toi. Lobikato cela qui m'a trop mais ça l'a bien Rodrigue Massamba. La salutation et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Myriam Mapula Lukaku de la presse, elle lui passe à des mois de tout le temps. Les lots vraiment beau comme on est dans un plateau et ça juste ça l'analyse par rapport à concernant Gloria Olangi oyo auti obungisa bébé na tongo ya lelo aboti mwana morné auti obungisa bébé na kombo ya Sainara si je me trompe pas auti obungisa bébé bon. Et on a l'inga to so na mino mo qui est vraiment ba téléspectateurs ba maman ba tantine ba to bazwa ba zemi biso nyo so to ba zemi na vie Gloria Olangi yo lelo ozo poster photo mwana na yo pe ko bota na liboso ozo poster photo ya mwana aza so na 6 mois oboti morné aza peli chombe ozo photo o poster na intention nini na idée nini omote kwa maele toi ki zengi ozo ba Gloria Olangi limisanga na moment ozo ba douleur à makasi mais la logique des choses ko sa mambo salata mwana ngo akufa tende nini Olangi yo wana mutu liboso finga ma Charlotte mama Karine Mokonzi mama Charlotte musala nzambe ya FCC kuna soki ya FCC so ya bata mama Olangi kuna mama na lalela yo tolo na se yo katiko mona bolamu na vie na o mona bolamu te ma chérie o mona bolamu tende ko na mutetela na za mutete poza mutete même bosala ndeza la bien te e misako kizenge misako zo bazoba mama bosala ko raison na raté sans sens te et sans sens te mama bosala ka sikoyo quand kindo zawana ndengo zwa kizemi batu nyonso oyo sala mabe na vie batu nyonso oyo likaba prompt batu nyonso oyo okasa mitema na bango bando sepela te
Moi okufa otendeni zema ngo elongwa te comment moi ça zemi il y a jour encore au publier on a fait Facebook maman bosani ke toba bantu toba ba noir du so toba bindele te ozu libumo kangi libumo photo tena na Facebook ba sepela na yo mto bota extra yo mto bota mwana ya sisa kongo na passe boni boyo comme mademoiselle siko lelo le bien malaki mon place to suki ba souhaita maba muninga te me félicitations ninga mwana na kufi o ko sumba mbala kufa lisu ya mamisa ta kufa lisusu o se ka fifi si wat fifi si wa kufeli grande sœur na ye adini na mai la Turquie ba okata ba ke grâce o se ka e Gloire Olangi o beta maboko mokili tour à tour nga pena sona kufeli boyati lelo kufeli grande sœur te papa te me mwana obininga salara ubali no malaise joie liboso ya mibale misa to comme si na zema 6 mois obi ke na mwana libumu mwana mwasi ya okeka bozo nga mwana kufili chombe Gloire Olangi nzamba za juste un félicitations na Satan na mutabomi mwana ponza mutabomi ete boza na pensa mutoki Satan na mutabomi mwana na nzambe te o yanduki sa faire gola moi o ta faire gola misa pika bona faire gola t'en faire pas vrai na comme na bouddhiste ta fa na kota na Bouddha nzaba bouddhiste azala kate azali asali makamu na Gloire Olangi misa pika bona frère misa pika bona papa Hervé papa Hervé où mais là papa va mettre le prière à 2 heures du temps Gloire Olangi obota ouais ataka na sieti na kiti obota te ya vana la nous Luka faire gola senge pardon Luka ma Charlotte maman quand me compte senge pardon Luka tina cinéma on senge pardon pour bota pour si maman Luka me ma pour senge pardon yo là na comment nani Yvette yo na Yvette Kalom et kendaki ezongaki o mayele to zoba moi ça za na zemi mi bombaka batu na katake mama soki na zuizi mi basala randeni yo na ke ko bazema na longola kana moi na ngonda azam amtema malamu abo memayo so na zaki mwana ana na lingana tinga maana libumunye na bimate to kebi so mi bale wa ki zenga mayele te zemi jour moko je suis enceinte je suis malade yo mutabota tu Jésus mais so mutabota moi si mutabota Jésus am kilo aza olinga ko ba deuxième maria aussi pe photo tie siko wana taka ubuna munu wa ki zenga mayele wa bolole mwana na yo kufi o lo fada na ndeko kanga makolo o ko kanga photo poster et ça sens taka oluka bezi olingo o zipa bezi ya Moïse bien na Eliane Gloria na mwana na yo kufa zo publier mwana li chombe ya il fallait commenter ta communiquer nécrologie to linga to ya boche sko ko ngo wapi na morgue boche na 50 mwana za raison kufa na makambo pululu Gloire pilisi muno pululu merci ndenge bendi mwana Gloire Olangi pululu umela la talaka umela za mali balezo ali susu lo basu makambo koko ya mosa pululu o pelisi muno encore mosa koko pululu kufeli koko na maboko yo ke ko luka ba makamwa pululu ya kala o sangisi bango po basu bosa na bango émission yo kasi pululu kuna za côté na sama beli kuna ndo step na mama ndo sala le bien malaki yango ne zongeli yo tsa sumuno kulinka koloba yo habite à part caméra eza ki mama mo ezela biso ele ki bo mwasi mo ezela biso bulu ki zengi 45 ans nzamba okele mo apesi mo na ménopause oko batela été o ça les publicité yo quand ça mo na Michael Jackson to mo na Daniel Trump so ki donne comment ça na comment ça non Daniel nini Trump. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et bana ya Canada bana ya USA bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazi wapi. Yango na ka ongana lobiana boyoki. Lokati mto ya longola kongo na misère. Tom yeto ayo changé makambo FCC na ni comme eza FCC nani na cash na soki nani boni boyeko siko comme yokangi photo otie siko na comprendre te wana otie bato ba mona longno ya mawa bato ba mona nengo kufeli mwana to luka kaka base to luka ba code
Papa na ba zemi yango ba nozo ba code. Na mo bala ngo papa na mto changu ochaki glo leng zemi. Oza mo bali to zaki pashiki kongo. Na tuna. Ote moi 6e, moi c'est parce que papa na bona na zemi. Mais fandi ça moi sina nakuti. Provision tu côté des provisions ta fandi na ndako. Moi ça zemi ke na ko sa émission. Ce qui est bembe pour na mort ka 50 ans, ye wana muta liboso. Kaya mto koma mta muta na zemi. Siko yo ça zemi. OK mort. On peut ça mon esprit. Esprit est mort. Bon, quand on fait esprit de vie, na cimetière, yom taliboso na caméra. Ba tu so ba kufa, ba kota libumwe wo. Na biso to sepela raté, to kota libumwe wo. Telo mo la crek. Ya ça la neboye. On ko kufa ça la passe. Na souhaitons na muté, na souhaitons na moi si moroté. Et ça la passe mais yo faut bongo gloire été au moni conséquences. Corrige me que conseil baloba. Le na pèse to loba na raison. Oza maman maïe, était maman zoba. Balobara, une femme sage bâtit sa maison. C'est quoi une femme bourrée qui va bâtir ni. Bilote maïe, limite de comment une femme bourrée bâtir ni. Obomi moi non na makasi, na ki bozoba, na ki bolole, na fingota na kitela enyinya. Ouais mette enyinya ke enyinya ke enyinya handela ko tenga nana. Ouais glo yo langi. O ta ko fing sa batete là. Na il faut bannir la ko balola na to yeba na so vumu za muteta uza mutete la te muteta ko za lokwa yote muteta ko za lokwa yote ngale no na zemi na bi ke no na mon internet mon na télé non lukana protéger moi nanga non lukana me protéger nga moko glo on se protéger ne lo monter ba français mabe ka yo ko ba n'importe quoi ka yo makolo fimba on na Facebook biso to tinda ke ko panza makolo kuna ba tia ozemi po o tia o publier ba photo na Facebook ba sente yo ne bella succès oyo sali ne bella kombo yo zanango glo yo langue la méga noire américaine perdu au Congo ba ke ko sente yo mama ngaso na zakilo na ngana lobate ngaso na zakilo na ngana publier zemi wana te na ngana protéger moi na ngana soni. Oh Gloria, tane na simi micro l'action deni o monate na bala 4RD ça di ba benango bien. Oh, eza la kanini yango. Le sikoyo na mukuse wana ya. Comment on dit ça? Ya Mike Lokambana mukuse wana yepe mutetela ngabe nana libaku mababa tetela na internet mukusa Mike Lokambana avec sa photo à moi na mutaza ne mort ne li tchombe akufi bozi bo poster mon na Facebook bozanga bloko a poster na Facebook Mike Lokamba yo mona glorio lengo za mawa mwana ote oza mawa mwana ote taka ozali soki 6 mois ozana bezité ozana actualité te au moins vraiment ngolo toto landeli bien to bomi mwana na. Pour le bien, on a comment on appelle? Il y a Moïse Mbi et Eliane. T'as Mozalaki. Oh, vimbi partout. Combien de fois bah ebisio? Gloria, ne Mozala zemi bozo vimba. Kene ko luka meti. Obeta to loza mbongoti. Ma clique cher exact. Ngazo ka soin na docteur na personnel na EPA. Kena EPA fille a pas mes combien? Fille a pas mes combien? Na rompo force comment na kena EPA clinique on a na soin. Obeta to loza mbongo. Ba hôpital mnene exact. Oto bota no hôpital la simana ta pasi botie mwana o kata sonité na kisi na divan wana o ezaki ba velu wana le système kala wana o jipo kangi photo na Facebook aussi la soni yo nozano aussi la soni moni so bat peut-être ba loba na yo oh courage mes condoléances balinga kayo te ba kosa yo courage te continuer ka bomba na continuer ko kufa o eza sensité kizenga mama bola mama be protéger bana te mama batela bana so so batela bana sama papu yo mwana o batela ke nani. Au poste qui est parti par là, bah mon akeze ma gloire ma za zemi. Zema ngo zaki na ngo zaki spécial. Ba ninga za na libumu ya usko ezaki na mukongo. Poto mo ngo zaki likam. Siko lelo mona kufi. Lelo siko mona kufi. Ozui netini. Et peso mo le komelio, et peso maele. Caméra o eko sakabiso te. Micro eko sakabiso te. À part ça ça na vingu sous domena na sima. Yebi mwana na kufima kila neza mutuna ocho yebi angote nzamba otuna yo pour protéger kaete nzamba otuna yo makila mwana neza mutuna osamba na kombo na ye ozu mwana otie na porter ya mutu nyonso zemi otia ngo na porter ya mutu nyonso siko tala sort lelo
ozipe okangi photo ya mwana lichombe mwana 6 mois mwana ngana kufini nonsa mowe na place ne falata yo kende mwana tikala na ye to lobaka ta ketana ta mwana Gloire Olangi osali masumu ebele ole da 45 bona ne koki déjà fallait nzamba azwa tika mwana batata lichombe na couverte mwana vivre yo ke na place à mwana batu nonsa mowe biso ko tous les défenseurs de Kanye moko so sali cotisation quand il a tini $100 pour son pampers c'est quoi pampers to pesa nai il s'en to pesa nai bobenga ka nte mabe bobenga ka ba de ko na biso nga bota boy to sa cotisation to ki otala ai nga na moni mwana na tanga kinanu te pona nga otanga te na moni mwana na sote nga bien mame milia boti ki bokombe kwei na ya kotala o rip ata yo moko siko yebisa ngai ata nte to ke pa to zo ne pai au moins ko zo kisimite manabiso règle Olangi ozo kisimite manabiso ba fa no ba kosa kayo moni ze mami bale oyozo so monka komina zema insemen yaya sala ta lokwa mai kalambai ya sala ka prena pardon azu ka téléphone ateka wana batu nyoso sala mabe ba maman ba papa ya Ferré mama Charlotte ya Karine bolimbisa ngai batu nyoso na finga bolimbisa ngai et ça la bien mon nzamba o kele mo a protéger yo lingo prouver nzambe Gloire Olangi yo lingo prouver nzambe ke yo ebindi ni ba singa to pardon te yo za sainteté biso to to ba masunga biso meki bo moto ezala ka biso ya mo muntu ozonga bi na sala muto mabe nzambe na ngai fuka na lukana senge pardon yanga senga pardon so na mone kokite na senga pardon non senga na pardon ke na musika te dans samba solo nga senga na pardon so mone simba te ado senga pardon na fuka mana senga na pardon ado jabi ya na ka lek no chana se ya bo mamuto na senga pardon ko senga pardon mama senga pardon nzambe likolo wa muna na yeli ne ko salelwa na liste au Gloire Olangi toi ba bantu ko bosa na ngote toi ba africain yo za misumi ba le betaka to le kota bandoko nganga il fallait protéger moi na kinganga na ba kisi yo za misumi balinga za misumi balata misu 4 5 bazali ata okuto muta simba kizemi na ote papa simsusu mo sa zeme singa takendo moni yo na ita ozala kinango il fallait kinde moni ndakuno elinga commander église tongo midi pourquoi une église 9 mois c'est loro te mama on s'est concentré qu'à 9 mois okoma ki pena mabe awa Gloire ngaso na zakini ngana no tambola te okoma ki na mabe goril bien taka sona loto ne okoma ki na lamu ki no te fait katana pas butu na comme un cauchemar na so mbasulu siko yo za zemi na mabe okoma ki na ngo taka obotama na mabe obotama le jour ba pesa komba mabe mais jusqu'au okomi mabe olekina le jour ba pesa mabe kombo mais otambola ba mutema makasi moni yo ma oza koko omuli batete na babondo la batuna ndatawana yo vumoza koko na bango po mutema makasi mokolo kwa ndoki ta ole ki satana te Gloria te felo ko mi batela o mi batelité ba monanga ngam na mimize ma spécial Léo Tozab ils sont Léo Tozab ce qui maï zela sa inara soza comment mwana comment nini na nzambi na ngai mwana ngakuna zana ngakuna sepe na bi Miriam Gloire boti babenga biso ta ba maleki et pas mwana Gloire binso ma maleki comment mwana nini na nzambi na ngai na mwana ki ba komi rip mon bébé soki ebemba mon bébé soki sana nini na musu sana na okufuata va 10 lisusu nzambe limisa na ba pona mwana te na ba ni pona mama bolole oya Gloire Olangi ko protéger mwana te tako banda luka actualité aujourd'hui quoi actualité ya buzoba siko za actualité teke viens na lobi boye oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 ti le 2019 koli yango yate oyebi ke eza la même passe agence eza ka moko on a déjà mon njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens les commenter mbala moko papa ni les akule liseo donc c'est moi c'est ma case JB service et ça kaka on est ça c'était mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la kati ya Brazza bona batu bakamata bilo
bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football modité maman dit ayenzila moko na biloko maman dit oui nayenzela mona biloko tokoma elobi toza awa mpona bino tosa mosala mpona bino aza mundeli te mutu mwindu azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni jibe service mikolo ibatu bazolobaka nayeka papa foiseleo umida igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Tolo boye endeza boye to ana senga ndeko na biso Glo Langi Sairana bébé Sairana que ton âme réponse un peu tala yo maman to boti maman vraiment ko sa mamba boye yo vraiment maman ko sa mamba boye ki zengi ya nani oyo ya ta yo ko libala yo ko bango mibale yo ko tale longi ta face tala. Ok, ça peut publier que l'on a maillé l'été. On le protège à moi na yo. T'as ce mamba boy otal. Ok, ça faut à moi notier. Nzamba limbiso avec le Roland. Nzamba limbiso. Sairana ne repose pas en paix. Repose en trouble. Rentre encore. Ne repose pas en paix. Pour en paix, comment t'as mouillé la couffée repose en paix. Mouton de couffée repose en paix. Bon, moi dans ma casse repose en paix. Repose en trouble. Quand tu as équimate. Va chez maman Olangi, rentre là-bas chez maman Olangi. Ne repose pas en paix. Ils sont sonstés. On s'en manque netikara ba monanga. Yo ça américain. Américain on mis le bien. Yo ce qui est en Amérique. Tout que tout n'est pas. Paul ngol be mango qui était dans américain, ngol qui dans ndenga ba mindele. Obosani qui toi ba soko ndiongo. Ba chigungunya ile bana ngota ida. Biso ba chigungunya to ndo zimbele ka boito zela ka to ta chigungunya. Talelo obimisi mwana na buzoba le bozake makamba Moïse mbiye kuna lelo na butu mwana kufi mais ata oyoka ba douleur ato mais fanda na ndaku ofandi na ndaku te ba monanga basala nga boy j'ai lishoye wana eta yakayote j'ai lisho mwana liboso akufaka kama mba boy zemi publicité yo vanda ju conscience muto sali abim non zemi nanga il faut na batela il faut na protéger yo na boti mwana muninga za mwana maboko ebongo yo Sairana ne repose pas en paix, ma chérie. Ma nièce, Balobarabongo, ne repose pas en paix, repose en trouble. Kotika ekimiate, po bobi mwana na ko Glo Langi. Obi mwana na ko. Na loba na yo. Oyo ka passe, muto ka passe za lwa yo te. Po na micho fandika otaka na téléphone. Otala kaka. Otaka na téléphone, et ça le bien, et ça le kilengi. Mais mwana bato akufi na e. Ta kwa maelete. Uza maele te uza ma penten ki zengi zoba basuka e ba mama nde yo moni mbala sima yo kama kamuna luba na similito yo kama muna luba omoni mbala sima so zuizemi batela zemi na yo internet ti a moi e si la nango te yo kuto oko espiro ti internet taka oko espiro ti internet internet te kima nango te forcément ya kosa kana e yo mutumbu na loba noni forcément ya kosa kana e yo aloba nani conseil no apesa o. Yes, après ça, la chaîne est contente, émission contente chaîne naie, à ton éba vina. Yo quand tu fasses tes mains, et là n'y a malonga France, mutosa tout le roi tu vois. Alors banoni. Chanson quand tu fasses tes mains au quoi. Chanson tu vois tes mains au milanchi. Muto du tu vois, muto du tu chichi. Tu n'es pas no moment une ngo. Après ça comme ça malonga té. Vous comprenez? Après ça comme ça malonga té. Conseil non après le roi ndeko no moi si. En tant que yo ça maman lek nanga, en tant que moi na.
On peut se consommer si ma sous-usine. Il y a un mois. Yaya, Vanda, likamona mutema na mobala sente yo na nzambe bino misato. Ata mama boto ayeba te. Mama pa boto asepela te, o kanisa sepela ya mwana ko finga mamba ni asepela te. Asepela te. Ozuze mino fa inango mama. Likamona na mutema sekele ya mutema kono ko yebisa moto te e lobela ngo bina filata mwa makolongo atia makologo yo yemba ya mwana ana. Omoni. Ovandi ozuze mina yo. Obombi. Nzambe ola toro na se. O se repentir. Ko se repentir les akaraté ko yiba glo. Ya bi mena mi bala wa te belé. Oh, basi na ba sepela raté, même bala te belé. Ko se repentir na neke Nzambe protéger ngai, limite masumu nanga. Ina mena mi bala batu, nina boma ba zeme belé, pesa nga mona sima na maboko. Ko se repentir o se Nzambe pardon, to so ba bantu, to ba africain. O protéger moi na yo. Ce qui moi na bimi. On est là la gloire à Dieu. Attends comment on a bimé, on a refait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ba protéger moi na, au battre la moi na. Ce que t'as qui bouzo bana yo, na kozanga ko ebana yo. On va ko tanga tso ke na facile. Pour to battre les moi. Maelo tsango wapi. C'est ba ko katanga te na lo bazana na sisa. Vous comprenez? Si ko tala lelo au place to komi. Ma chérie. Oh Monique non, alobi ma bepo na glo. Na bi ke boloba, ni bozana bozabona oloba. Taka Internet a offert, wifi a offert, vous avez l'eau ça là. Vous avez beaucoup de comment. Oh, moi qui n'ai pas bien m'toyeba. Oh, moi qui n'ai pas mal m'toyeba. Oh, moi n'ai pas bien à pesa nga conseil m'toyeba. Oh, moi qui n'ai pas bien nga teri m'toyeba. Mais linga ya bo benga, linga ya beaucoup maka. Linga pe ya bo finga, taka linga bino makasi. Et ça là, nga bien go ça là mambwana. Le roi ngande ko nga moi si conseil gratuit. Le roi ndeko nga mtete là. Monde baloba pas biso o tete o fumba olo kicha olo memba. Yaya. Se repentir, Luka Nzambe, c'est un pardon. Pendant que je rip mon bébé, wana repose en paix. Alors se reposer en pété, alors se reposer en trouble. Il y a le roi conseil. Luka Nzambe, bat nyon so blessé mte na bango. Luka c'est un pardon. Pendant que ba ko sente o lisusu, o za suzemi. Ba mi ba sente, c'est pas o bala te ba sente o kaka. OK? Yo kama mna ebisio. Luka bango singa pardon. Attends na Facebook au commune encore singa pardon. Nzamba yo kayo. Merci, je crois que je suis arrivé à la fin. Il y a analyse on a autre c'est la bino ba téléspectateur ba fan ba to balinga tina la cinéma ba to balelanga ba to balelanga teta nga linga bino kane bolinga ngati wana. Na linga bino ka bongo le bela mon boss mon président Ibratom Piana ya lembuze balaloyembo. C'est pas sorcier toujours arrive à lobby bozo la zala wana toujours m'appelle la bino ça la nga bien. Bolimisanga numéro lo babo était na lobby parce que na maman ça nga passi na ko quitter tant na bo ke classe na bo ke classe vraiment et ça nga passi ba ba sepeli na ngote bolimisanga eza kaka bo bingine za la par rapport maman ngenge ki na photo pesa bino ba news nyo soyele kana Congo po boyeba. Merci à vous, merci à celui qu'on appelle le Papa Coco. Ah, malgré tout zo bengati Papa Coco ya quoi Papa Coco mukoko liba koko la koko na coco na kan koko la linga wa kaye bongo Papa Coco. Bah salutations à toi et pourquoi pas à celui qu'on appelle aussi le il passe à des mois Myriam Mapula yena kotika et jamais d'école Mobutu depuis Luanda. Bah salutations à d'école Mobutu grand frère propre et pourquoi pas bah le bi bon garde la presse azo pesa makambu bo s'abonner toujours massivement ah bo s'abonner toujours massivement boza bah le bi bilaka la on est makambu bilaka la on est pas merci à ta Sediba merci vraiment à Laskoni Mbunza bah le bi liso mukonza faire égola Laskoni là où tu es et pourquoi pas à Glody Mosio sans oublier Bernice Odia Balobi Odaker on est ensemble avec toi et pourquoi pas à Souzi mon bébé Balobi Azara toujours mingi na Mariam aya comment ça comment madame Azani manna la té Mariam Ilibunu et pourquoi pas bébé c'est simio vraiment babi passe dans sa émission Salomon en Éthiopie l'Éthiopie le kolama tina ça wana so mona na ngenga boye c'est que ça bébé c'est simio plutôt et ça na bisoma brana masala suki bien tala na koki wana parce que mabanga ba fouter la ngombo na boka lisusu te na bi na boka te blandi na boy na ngama kam na boka na ngate na boy na ngai merci. Enough. Docteur Jeff Jadi, les détas dont des dieux. Bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah Willie et toka, na sengi pardon, kosala bongo te.
Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner au Somba Décodeur Wana. Mbambo pona kotala ba biloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV na bandeli CPLA TV Décodeur CPLA TV. Ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na pour tout sur les nyonso ba clip tant aux autres mabozotang. Donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV. Awa suite effet ya maladi nyonso yoka mwali solo awa papa France solution ezali ngai mama na bino nazaki na pasi na bana olala pongi te bensomni l'air nyonso hémorroïde ebimisa bapota penza ti na liboso ya biso basi na boyokela ngo soni te po eza maladi elieki nga na kati ebimi ti na libanda ti na mosopo ya biso basi kolala pongi te mokosa koswa mais 3 jours kaka nazwi bidon kaka moko na melaki ya papa François wana bakiti ya bokoko nazwi déjà solution nakomi kolala pongi nakomi kolia bien nausée esili koswa mpe esili mbala moko donc solution ezali soki moto azokosa bino bakokokosama te yaka soki oza na pasi ya maladi lokola ngai nazalaki yaka okozwa solution okobika oyo eza ndeko na nga mwasi toye na ye awa po oyo eza ataki ya thrombose totamboli deja mwa mingi ake babisika mosusu azwi mpena lobiko te yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu nakomisi nzambe po nga nazwa maladi ya mokusa nazwa maladi ya mokusa ekokisisa ina ne na 7 mois nazotambola natomoli luwanda mobimba bana bebisi mbongo na mimba za Kongo eloko moko te nazongi liso luwanda okozonga nazonga luwanda naye okutana na papa Fonse bakitanga batetima yango tetima oyo napesi eza kopesa ngai yango ekosinga yango nakomisi mpoza nzambe kasi ya papa Afonso kani epesa maenguya okonekamaki ye ebakisama na likolo. Centre traditionnel naturel Dr Afonso 100% naturel. E o segredo das folhas